Bombarder pe bombarder na kefa ta 2 ans ta 2 ans na poto na boîte pengunda bombarder pe bombarder na kefa ta 2 ans ta 2 ans na poto na boîte pengunda bombarder pe bombarder na kefa ta 2 ans ta 2 ans na poto na boîte pengunda bango lokola bakata ba 10 ans na mona ba passeport mususu na mona ba passeport bango bi o nini o etali yotenga bi oyo nini Atuna bango bi oyo nini. Nakata passeport. Vous comprenez? Aïe maman TV maman. Mais l'air comme la TV a oumeli a comme le ba azonga mona muke. Mais yo yaki maman to mona ki yo. OK. Ngana passeport na ngana zaka mwana 85. Pena na vanda na ngana 85 bo mata bo kita bo kolongola nga yango te. Sko ba 85 ba ezana artiste comédien belé baninga batanga wana parce que nazaka na sincérité. Ah OK. Nako surtout Congo limbongo après na pesi compte rendu. Isaki News et Télévision. L'homme simple. José Young. Bakisson Mabian. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. So long, yeah. So long, So long, Voilà. Bonjour, bonsoir. Na batu nyonso oyo balanda kabiso na Isaki News et Télévision ezawa bino José Young l'homme simple. Na pesi batu nyonso oyo baloba mangala mbote. Losako na batu nyonso oyo ba pesa biso confiance pe ba considérer kabiso. Losako na yobi l'image. Losako na mama Karine Lutsala patron na mama Konde, mama Aimé Konde Losako, étoile de Dieu Losako na yo, mama Ro Losako. Losako na mama Karine Lutsala patrona. Maître Baïna, judoka international, très fort. On est toujours ensemble. Bandeko, les Cambonini, Oyo, Gabriel, na Marie-Jeanne, Bololé, Bazoswana. Les Cambonini. Mabe Koti. Gabi kuna lobi, soka lobi, mokile ko panzana. Marie-Jeanne pe alobi ke atinditi bana ya Gabi na église ya Gabi ba pekisa Gabi alobi aboyi na ye to landa nanu bongo tozonga sima toleka ko bombarder pe mokile bombarder na kefa ata 2 ans na poto na boaki pengunda ko bombarder pe mokile bombarder na kefa ata 2 ans na poto na boaki pengunda ko bombarder pe mokile bombarder na kefa ata 2 ans na poto na boaki pengunda bato ebele bayinaka sila pona kaka ayokaki epa mutu alobaki boy ya yini mutu asala mutu alobi azaka boy mais ba viva na été mais boye bakake sila lokola zane ya nzambe ebele bakozonga bako comprendre mais pourquoi ça ebele bako rejoindre biso na esa ebinoti yo to beaucoup ko mona ngo batebele ba rejoindre biso na ngai ba ke ibutu pena ibutu ndinga za ko telemela sila na ba ke itula ibutu ko za makazaka bwaki na si na yebaki te ba dacosta vous comprendre donc il mutu na mutu comprendre que vie ezande boy mais le babongo yango babia peut-être pour le quoi makamza ki pona mama Olivier pour les capable mutu boy yango le bamoni kezali sous-souté yango bakomi ko kimate nzambe atlese temps au temps nga bazelaki nga na liwa mais nzambe asali autrement misusu siko bazelaki ke nga na kufa ba kongola mbongo ekomo pesa bango kanda ozo comprendre ekomo pesa kanda ekomi ya ba injire ekomi nga na njoto mabe na njoto salite njoto nakonde eza bekomi ko kwaya o moite ke ba njoto kwai ba pota ekwa ya tina se le bola tango ba benda kinga ngona sima ya kubenda donc à comprendre que au moins so eloko fini awa kra et fini makasi siko liboko eza munene allez awa spéciali
ndenge salati mais ça ka nzoto nanga ata peso eza bongo ya ka nzoto nanga eloko na sepe na kumisa kanza me pa pesa nga nzoto banduta te et yango kana kumisa nzambe bien que tu mi balé ndutu zate apesa nga nzoto wana te mais naza nanga munene naza nanga liboko munene kolona ko sepela edimne ezaka ngamu ko sona bipe lobby nasala ke esila ngamu kaka ko ba chirurgie koma nango ok koma nango ebele mbongo pezangi te ezangi nango pete na katisi nanga so bakatisaka loketo soki liboko mpe bakatakata ezango problème te nalingango kaka boye eza kaka boye mibali mpe balinganga kaka nde bayebi liboko nanga monene libumu nanga mpe ya monene elenge eza wati awa liboko lange eza nango monene yango liboko eza monene bebe na charrue liboko ya monene openga moni futa bien mpona miniature yango siko babukutu yango eza kaka tanga mpe kofinga te nga mwa mutu na mifingaka boso ofinga esala ngani yo mifingaka yo neti nga naza boye nasali mosala na wume na mosala oyo naza na expérience na kuba naza na esprit so napelisi moto nga mo nali napelisa moto mpe na boma moto na nga moko bachroniqueur nde basi bamoni ozoba basakani na yo na plateau yo nde moto obimi zoba ai na okufa lelo te nga nasala témoignage Yves nga nakenda poto munene na oko kosala même aéroport wana bomona nga même 5 pao na oluka eza ouverture moko nzambe afungolelaki ngai à travers Hans tala likambo est-ce que les bota likambo oyo nzambe asalela nga ke tokotisi passeport 9 personnes kaka moko yanga moto ebimi ete ya bino te nake na poto nake nazokoka te mai ekomomata motu ekomolinga ekota na cerveau mpona kende mpona kufa natika mokili déjà comme da kobetama masolo na Gabriel soko abiki nzambe kaka to se na bata théâtre déjà parce que préparé pour na Gabriel déjà moyen ezati je te dis comme kobetama yango wana mais nzambe asali surprise talanga munene awa nzoka mai eza nga na nzoto mais na kisasa ana kota ba hôpital kota peut bamona yango te naye kokutana akekutana docteur wana Gabriel atali amoni kombo na nga consulter nga abe ozonga te nalala na butu nga aza teke babendanga mai batie tonga ne tosala na kisasa otonga munene te mundele te bapikire bazopike so bapike olali batie yo mpona se olali ozosuba na po wana so mpona etondi obengi bango baye balongoli batie na bidon baobwaka te baotia na bidon bazotondisa na babidon baotondisa na yaya na ntongo na lamuki na kauki so baye baotala mesure nazosuba so bamoni ke masuba edimne bapike nasubi nayeso na ntongo na kauki nga azaka su maladi te nanga su maladi te ya wapi nga abelaka nanga su te nakoma 13-14 ezalaka lisusu te tension emataka nga lisusu te banda wana ti lelo nde namelaka kisi na nga ya poto nabelaka na nga lisusu tension te nga na kokufa na nga lelo te bango bazoluka nga na kufa bango nde bakokufa nga nde nakolela bango bozwa ba bloc note bokoma lelo le 40e lelo déjà toza le 15 avril ngam nakolela bango Gabriel alobaki oyo ntango oye na tv otangela moninga liwa oyebi te batangeli yo liwa boyo oyebi te nga atali nga moko nga natali ngai moko mutu mpe azobabi na boyi ngambo ya kokufa na nzoto na nga est-ce que nayebi se okenge yo nga nde na kokufa liboso na yo nabika regarde comme je suis nazalaka so na maladi te nabika biso so tobelaka tension biso tu tobelaka batension bamisusu kutu babela batension bakabwana boye basala bango bakime me ngano nakabwana te no nasala AVC te
kaka na maboke oyo bato bakabwana bazali bayebi ke nga nayebi ke tobengana baosala nga kine na likolo na liboko tension ekabolinga intele koti ndako abima ta obela tension intele biso soki tobelaka tension biso tu moto akosaza te naza tu na mokamate te moto amoni ke ye aza na ye bien elongi na ye eza kitoko tosukola elongi na tv tosukola elongi na tv on peut s'y devoir. Oui, napesi challenge. Oyo amoni ki aza mwasi, aya tosukola elongi na TV. Ezala oza nani, yaka tosukola elongi na biso na TV. Moto azofinga yo pose beba, me ye moko pose pourri. Pourri akokotambola akoma ata na coin te. Ata na porte lopango akotelema te. Mais azofinga yo po ya ye nanu bamona te. Oyo leko toza ezalaki mai nyonso basi babenda bavida na bakisi na melaka makisi mpe ebendaka mai na nzoto ezalaka nango lisusu tozabelaka nanga susu te natikali kaka na tension ongana yo tobelaka misu baya tv baya mama aye mama bomoni bo jeunesse na ye te aye mama na bo mama ozo comprendre aye ne mama tv mama mais lera comme na tv aumeli akomoloba azonga mwana moke mais yo yaki mama tomonaki yo nga na passeport na nga nazalaka mwana 85 na vanda na nga na 85 bomata bokita bokolongola nga yango te etalinga te ndakuti nazomona lokola soki 40 ekoki nazonga na nga na 87 nalingi 40 te nalingi kokoma na 40 ata mokie te ifo nazonga na nga na 40 nalingi nazalaka na se ya 40 bazoreklame balobi te tika ba age na biso ya kimia zonga na age na vrai nga na boyi Baptiste asutuki po wani po aluki poto aluki aluka duche alanda duche azolia ye kaka alanda duche olia ye kaka amoni moyen te amibwakami na ye ka na émission mais mbongo wana peso akoti seti kombo na nga aovivre bien te nalobi yango na TV tobaka nzambo nasambelaka azala nzambo akufa mais oyo aza na bomoi soki azotiaka kombo na nga aolia mbongo wana bien te Baptiste asali nini ya fista aolia mbongo wana bien te nazoboya kobimisa ye mbala mabe mpo tobota na ye naokoka te mais ndenge azotinda bato bafingaka nga mpo émission na ye etalama aolia yango bien te qu'est-ce qui prouve que eza ye moto azotinda ya ye eza ye aluki duche boye akanga duche ake poto akanga duche ake boye aleka boye duche azokale partout moye eza te alinga kufa na ye soki mpe alinga kufa na ye awa na kisasa wala aluke nango na nzoto na nga non mais yo boyi baloba no aotoko yo no olobeli sumu kokufa ya molia liwa te ya eperdema ana makambo na bango batonga mutu na bango. Voilà, tozongi na studio na biso bolandi ndenge Marie-Jeanne Bololé alobeli na Gabi. Marie-Jeanne Bololé azoyebisa Gabi azo senga ti église place Gabi asambelaka na bana ya Gabi Gabriel ke aboyi Gabriel abelaka lokola Gabriel abelaka aboyi Gabi soga kufi bapekisa ke matanga ndenge likambo oyo elekaka ndenge bachaka Teresa mal à l'aise ne bemba suzi ye aboyi bongo alobi Gabi lokolo abelaka na ye batension ekoma nango ndenge akoma bongo ndenge abenge kutu mayo jaune ndenge akoma bongo aboyi balakisaki musapi tala Marie-Jeanne tala ndenge maloba lobelaki Gabi yango Gabi akufi koya ne bembete Marie-Jeanne alobi aboyi yango asengi batu nyonso aboyi na ye wana ezali Marie-Jeanne abi bandakala Gabi alukelake baje alukelake pasi balukelaka ye bamakambo ebele mais aboyi tout oyo aboyi ko répondre yango asengi batu basunga ye bapekisa Gabi makambo oyo bandeko toke wapi nazo proposer bino lisusu video ya Gabi aye na droit de réponse. Botala na video oyo
bongo toya sima souple 45 ans d'âge. ya 45 ans ebomi mokili. ebomi mokili. Oh. Bango lokola bakata ba 10 ans. Na mona ba passeport mususu. Na mona ba passeport ba onga bi. Oh nini. Oh etali yote ngabi oyo nini. Natuna ba onga bi oyo nini. Nakata passeport. Akati 10 ans. Akomna combien? Abi. Maillot jaune. Oyo nini. Na yeso na tuni oyo nini. Oh etali yote. Oh olo ba nini nani kukuma. Ntongo lo ba moli kukuma. Kukuma ndeni. Waka bato nazalaka na problème na ba vivante. Nazalaka na problème ya mbongo. Nga nazala problème mbongo. Yo muta mokili. Là-bas dit 45 ans. Il y a des salaires de émission. Vous avez un problème là? Nga Hollandais te. Da on a coupé Hollandais te. Ata yo moko. C'est un pépé ou bien? Na que Hollandais vraiment osa sir. Mais simbate. Ba otanga sko wapi suna landi. Salaire de émission pour na 45 ans d'âge na ozo comme ça. Siko ngana toza ni mama moko ni papa moko. E ko soye wapi? Ngana botam na clinique quinoise. Na ebite so ya botam wapi? Nga botam na clinique quinoise. Na Gombe. Na mwana centre ville na mwana Lingwala. Bon na ebite. Poza ba msusu ba Lingwala koya. Te na lo ba msusu ba Lingwala koya. Mais biso vraiment ndezalaka biso vraiment nga vraiment na botami na clinique quinoise. Voilà. Baptême nanga l'église Saint-Paul. Saint-Paul oyo ya Barombo. Sikoyo. Mutu so nga omoninga. Je monte. Au sale mission na yo na tala akute na yo comme sino yo kaka masole pa bato. Mais comment sunga na sali ya Gabriel and mission nanga. Nga bomana bato te soki ya za posa bomanga te yesa na posa bomanga. Abomanenga te ponga sanga na pom na ete ya lukanga na makambanda kala menga na kipananga ete na ba te pourquoi ayebi ki na evita lelo te banda kala na evita ye kala mais ma trop pourquoi makambo minene oya yebi ki nga kutu na makambo na ya minene soki ezaki yenda italien ngo menga ko sala ngo te. Jamais na vie nanga mais na ebité pourquoi alandanga na ebité bon bien sûr na étoile mo eboyaka yango wana mais ngai na boyi nanga bala ki o Marie-Jeanne na boyi nanga bala baki o Marie-Jeanne yo mto pesa mutu passe na boyi donc nyoso boko ko éviter pour un problème mukile ko mga pa tiko ngai Marie-Jeanne tasone seke na boyi nanga bato bakoma tambola mabali wana ngo pembeni ngai na boyi nanga Gabriel na boyi na ngai so luka mutu po tamususu atikala na makambo elekaka ke pona ye ngai te na boyi nanga na evitaka yo makasi na boyi moni Gabriel Bolembo na boyi na ngai no so na yo pona nini yo luka ngane likamkwani poso ngati to so na yo to so na bandale loti lobby oya solo Nzambe ka papa bofana na sama bele. Mino osala ngote. Nana babo kilo na basemeki. Voilà, c'est très important yo le kambo yango. Ba mona ke moi sango to linga msuto bala yeyo. Afinga ne batu. Moi sango yo aleka na TV. Moi sango aleka na TV swani sa ne batu alo ba bêtise. Non ko kate. Gabi pas na basemeki na babo kilo. C'était Ye basemeki ne ba message ke ba mona ke afinga kasala bo ngai na okokana ngai te. Na okokana ngati ya solo. Na boyango à plusieurs reprises mais na ebité pourquoi sala ka ke ngai
na yoka pasi na yoka pasi te na obela nga pe tension te et puis na mono kitoko bon bon na obela na obela nga te nga zana na bonne mine siko na loba devant monde na boyi bande kwa Gabriel bana na ye ba yaya na ye batabima boyi bisa Gabriel Bolembo na boyi nanga na zana na problème na ye talukela makampo na nini atika nga na krechaka ete na lobane lo côté siko passe yango ya nini swinga na zana nga bien boy na boyi nanga boye bisa nga na boyi nanga na olanda na makamnete banda kala sala na landa na boya kananga nani nene botai ye bisa Gabriel Bolembo na boyi nanga. Voilà bandeko Gabriel azongeli ayeli lisusu Marie-Jeanne Bololé. Donc Marie-Jeanne Bololé a yebisi Gabi alobi ki aboyi ko répondre ye po tango ya piqué Christo akufi ba pekisa yake matanga. De aboyi ba problème yango asengi na église, Gabi tango ye alobi nine lakisi ke ye muto akokufa liboso. Ma yebisi bino azali sou maladi te. Gabi alobi bien azali sou maladi te. Deja nzamba bikisa ye. Abi kutu ta mususu yo kokufa liboso na ye. Alobi bongo. Ma alobi soki alingi abombarde internet ekopanzana akene poto akebwaka ngunda. Problème yango eza nini? Ndenge toyoki Batista sali chaîne ye muto atindi Marie-Jeanne Bololé à répondre Gabi excuse à répondre Gabriel. Ce qu'on a makambo yo biso toyaka na conseil Marie-Jeanne azana bana Gabriel ana bana ozo bundela nini bozo bundela nini bandeko de ndenge tango akalezaka soki mutu asali mabe obengi olobi osali bongo po anine ezali sute boza lokola sila bisalu na rekomande bino pe lisu na rekomande biso bino nyonso bota la video wana oya sila titre nango ezali Gasbi na Linda basengi sila pardon botala na rekomande bino na video wana boke kotala ngo makambo na loba kuna na rekomande bino ngo ba mama na ba papa bozo boma théâtre na ngo yebisa bino eloko moko théâtre ekota na ndako nyonso ezala mupagano ezala muto asambelaka ezala ba pasteur ezala ba konza mboka soka linga seka tamuso akosepela abi tchelanga théâtre ya mwana wana sila bisalo to tchelanga théâtre ya mwana wana Pierrot Ndombas natala po na sepela na mominga mais bino na bino boyoka nezate muto théâtre yebonke bato théâtre nyonso tende basekisaka misu bazana baza ba comprenateur awa accompagner mutu pona moko mibale misatu mine ekosala bien théâtre bongi mais oya biso ekoma enkiri bozo boma théâtre bandeko bo changer tozana posa biloko na bino wana te toana posa bisanza ya kofinga na bino te toana posa makambo na bino wana te toana posa batu oyo basangani bapesa biso biloko a bien koto ye Gabriel afinge koto ye Gabriel alobi boy koto Marie-Jeanne boy mais po ani biloko wana nyonso ba mama mibimba boko fanda kimia te bo fandi kimia bo sali makambo batu pe basepeli vraiment za pasi so boso continuer na biloko batu ngo bino bo bundelaka nano totika komona bango te
baswana babunda batongana yo somona sila azotonga Belleville laksanga video yo somona Belleville azotonga sila laksanga video oyebi soki batu lokola ba d'accord ba comment comprendre que na koki kokanga mesika moko te tika na ke kosenga pardon et pas ya na ngai sila akendaki il faut théâtre il faut sangana il faut bozala oyo ana posa ba mutu boy abengi siko yana batu misu baza interdit bako tourner pas Belleville bako tourner pas sila te pona nini biloko wana nyonso bo ganyaka nini Belleville nani Marie-Jeanne Bololé amoni ke yazalaka na famille Libota de il paraît que Batista a sali nini chaîne à théâtre il faut accréchaka Gabi accrécher sila pona nini ne na ba titre na bilonga sila pona chaîne ne emata mais Batista azali artiste agosa la gag. Pourquoi il faut qu'accréter mon ninga nae mutamaboke? Pourquoi il faut qu'abayaka na bemiso moko boy au chrétien si là au chrétien Gabriel pona chaîne no etalama. Waneza malamute. Yoza artiste sala makambu na yo. Sala makambu na yo Batista. Tika ko kretiaka basila na ba Gabriel otinda Bololé Marie-Jeanne Bololé afinga bango pona esala ke yo talama batu basabone esa malamu mingi te osana art sala art okoki kosala bandeko. Vraiment merci beaucoup bato bakolanda vidéo oyo bocha ba commentaire na bino bo partager bo liker et rozala bien. Ceux qui n'ont pas abonné, abonnez-vous massivement. Et vous allez bien commenter. Et vous allez bien makas. Natiki bino. Isaïka wabino. L'homme simple. Merci beaucoup. Bye bye. Mokile yango mutu asala yango abetela yango tolo boye te. Me yo so mokilo matisa yango na mutu pona nini ndeko. Eza nini? Kitisa yango ko okobeta tolo pona nini? Ye moko akela abetela yango ata tolo boye te. Ye tampo